branchés, nos très chers fidèles amis internautes, de nous suivre de partout. Dans les 4 coins du monde, sur votre chaîne, la meilleure chaîne du moment, Alvin BAP, la voix céleste à télévision. Merci de la confiance sur vous, toujours dans le magazine Yoga Base, Banda, toujours dans sans été. On est tout bête à Masolo par rapport à tout ce qui se passe dans les pays. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous le prophète, l'homme de révélation, il y a des combattants sur IDPS, le président Miyake, c'est avec lui que nous allons parler, nous allons analyser par rapport à tout ce qui se passe dans les pays. Restez branchés. Vital Kamer a prolongé ses jours dans la France. Qu'est-ce qui se passe? Restez branchés pour découvrir. Fichier électoral de Nikadi m'a présenté à la question point où ils ont empêché qu'il y ait l'élection en 2023. Restez branchés pour découvrir. Batiwere sali makasi belé belé bakufi na kacha est mais à ta présence c'est autorité moroté ba gouverneur militaire to moni bangoté. Qu'est-ce qui se passe? Restez branchés peu bokoyoka par rapport à propos il y a président rwandais Paul Kagame oyo osenga ba financement pour c'est-à-dire na kacha Congo oyo peut révéler les sous bato M23 au bazana Kinshasa bazana kacha mais bazana kacha parlement. Restez branchés papa maman koza pété parce que to ko beta masolo tu vas faire position à IDPS à balon Jean-Marc Kaboun et Zalinine est comment de ma caméra à kofongo la champ avant la presse invité nanga maloba laisse-moi remercier bino batno so bosunanga biso boidaka biso avec vos moyens avec vos biens. Et c'est là tellement qui te commerce na yo Jérémy Mayoulou le chouchou de tous les dealers que le bon Dieu te bénisse le petit frère propre à l'ingénieur de la perfection Figo Zlatan. Mon amboka. Mbote na yo. Mbote ndeko journaliste. Bonne santé. Naza bien. Nangola Nzambe apesinga pe mayofele. Apesinga mission ya ko rassembler les uns et les autres. Naza bien. Zobanga. Na koti IDPS na 1996. Maréchal Mobutu azo René Makasi. Na kota ke IDPS Simon Amuke le na koli na banga raté mais ala pris pour na bagarre. Mon amour kabandeko bakomelinga bazokoloba Vital Kamer senga ki awa kende pour se faire soigner en France ba pesa que délai moko bien déterminé. Aujourd'hui comme si ko senga ba accélérer sous séjour na katia France. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, merci vraiment na question posinga. Bon, ndeko journaliste il faut ba imboka ba fongola misu. Ba imboka basa na vision sur politique. Basa la derrière chef de l'État mon amboka. Pourquoi? Vital Kamer est ancien directeur à Mokonzi Amboka, mais il a été soutenu ancien directeur. Donc il a prévenu dans la liberté provisoire, soins médicaux au niveau à Paris. Bon, lobby n'a pas 13h à 14h. Jeune Afrique, le Kambami n'est pas français. Parce que Vital Kamer est le Kaningé le Niking, né à négocier na français. Donc il va pousser. Séjour na niveau ya France. Bon ndeko omoni mboka oyo e faut comme Sanzambe bato ba diriger mboka na biso pays de nos ancêtres bangonde ba coopérer na ba force négative bangonde ba créer insécurité grandissante comment pour balkaniser notre pays. Soromoni Vital Kamer asengi ba prolonger ba séjour na niveau ya France ayebi que Congo est comme ce pays moko ya paix sécurité kalamingité. Voilà Vital Kamer. Donc Kamer a compris que politique est fatiguée, Zali Makasimi. Donc silence radio, mais est calamité, bato retourne à Fati, Bandakala, au Salak pour la partie est à RDC. Donc Moni Vital Kamer a sengi n'a pas français à négocier. Donc il va prolonger ses jours na niveau ya Paris. Donc il m'a campé Zali et Beli Makasi sur Vital Kamer. Mais muta maladie, akenda qui maladie. Mais pourquoi comme Kosenga va prolonger ses jours na niveau ya France nation médicaux? Il y a un problème, eux ils sont sérieux, eux ils sont cachés. Au moment de ça, il y a STRDC, par autant que Batibélé est historique. Donc, dans la révélation, Paul Kagame a précisé que comment on a vu Vital Kamer dans la carte. Ngaï n'a l'obité comme Vital Kamer dans le Cambodge. Parce que Paul Kagame a été ministre de la justice du Congo. Azali président du Rwandais dans la capitale de Kigali. Agitation pourquoi Kagame a commis Kolela.
babemisi bozoba ya Kagame même Miss Makambu ya Est. C'est lui qui finançait M23, c'est lui qui finançait Javier Karaïre, c'est lui qui finançait Guidon Chimirai. C'est quoi les Américains au bayaki awa na sol ya Congo na Kinshasa. Nde basala ki ba état de lié pour mettre fin ya guerre. Il faut que bandana nord sud fils territoire ya Uvira na Minembwe. Donc mon vital pardon. Paul Kagame comment a commis na agitation. Alors que ba membre ya M23 bazana kati ya gouvernement congolais ya yebi ndenge nini ki bazana na kati. Kamere pardon Paul Kagame azala ma problème sérieux azali cité na rapport de Mapingi azali cité na tous les massacres salami na partie ya Est. Paul Kagame Fati a joué qui politique moko ya makasi mingi aki a sollicité armée ougandaise basa la commission basa l'intérêt commun opération conjointe pour neutraliser ba ADF Nalu au basa na Benville au basa na Nord Kivu. Les journalistes kangelo ko na ebisio avant comme le 25 février et que la pacification ya Est ya RDC. Ndo moni Kagame a commis une agitation. Pourquoi Kagame a commis une agitation? Ça appelle ça yo révélation. Voilà. Délégation Fatia Outkuyamba awa ya ba expert américain donc ba conseiller ya John Biden na Maison Blanche ba komi awa na kati ya Kinshasa ba kutani na chef de l'État commandant suprême garant de la nation ba sali évaluation ba yaki directeur adjoint ya conseil national de sécurité américain chargé à sécurité na Maison Blanche direct Pentagone na mademoiselle Dana azali directrice pour l'Afrique. Parce que là, il a Fati, parce que na Maison Blanche autour de John Biden. Quand j'ai dit le samedi, j'ai dit à semaine Oyo, les États-Unis d'Amérique a organisé le Conseil de sécurité des Nations Unies publiques. Puisque tout peut exalter, précisément dans l'Afrique, RDC, dans Syrie, dans Ukraine. Oyo Basali, les pays Kagame, agitation, alobaka. Que namoni boy kala mingi te Kagame osuna ke makambo oyo ebutiep ndo moni Kagame azali na problème sérieux makambo ya pillage ya ressources ya Congo Kagame makambo ya financer M23 Kagame makambo ya kokoti ba rebelle butu Kagame siko makambo ya M23 bango bien M23 c'est pas le Kagame M23 il y a des opposants au bazali manipuler na ba occidentaux baza manipuler les impérialistes. Comment pour balkaniser le pays de nos ancêtres? Les journalistes, même Vital Kamerhe Louakaningi le Nikingi, même Soriano Danyano Nissim Alliance Moïse Katumbi, même Aboubaka Keïta Ndiang, bazali bien informé le Makambouya ya Congo. Est-ce que Baimboka Baebi que Moïse Katumbi na Martin Fayoul bakei ko saisi non oui n'a pas cette information donc bakei ko saisi département d'état américain mais simbité donc ba mener lobby na bango pour na appui à 2023 selon bango Lisanga Bonganga Moïse Katumbi Adolphe Muzitu dans la Muka et Panzani et baby conséquence ya Genève chute nango yango ba retourne à Fati to comme wapi makambo so kende ndenge nzebe lingia ki na kati ya Congo mais agitation de bande na kati ya batu ba créer insécurité na kati ya Congo protection ya Fati ya États-Unis. Mais pourquoi les opposants congolais cherchent toujours à le soutien dans les États-Unis? Na kati États-Unis ezana ba les anglo ba lobbying ba mafieux oya zimbongo mais amener simbita suki na nzela so que sikoyo na administration John Biden OK sikoyo na département d'état américain na tous les chambres na tous les bureaux kombo ya Fati tous les chambres ya kombo ya Félix tous les chambres ya kombo ya président ya CSC c'est Fati béton la lumière la sagesse. Le problème c'est quoi makambo to mona ba pour bien ça la masikoyo et ça nini ezali ba avancement ya Congo est développé
ils allaient douleur de l'enfantement. Donc pas seulement si c'est robota. Et bon, mais oui, il a pas sa formation. Parce que Namia qui nous a envoyé des dieux, il a un missionnaire. De la mission, non, abandonné la bande nati. On a vu ce bruit, ndeko. Opposants préfabriqués, destinés comment pour balkaniser le pays de nos ancêtres. Donc, Azangi ba argument politique. So moni les sanga bondoki ya bonganga. Donc, a quitté na lamuka musika. So moni Soriano Danyagnon Nissim, Alliance Moïse Katumbi. Problème il y a iranium de Chikolobwe. Oui, Maxime Makambo. Et moi je suis Likolo. On dit que Kabila Hippolyte Kanambe Kazemberembe. Moi na ya Marceline Boutabougé. Mais Kabila commune yangona. Donc Kabila a fait ici guerre froide. Sikoto ba sikoyo. On dit que Ukraine a menacé pas la Russie. En cause il y a iranium ya Congo. C'est Kabila Kanambe Kazemberembe. Autant États-Unis d'Amérique, aux Hollandais, va solidariser, on a été 8500 militaires, on a été 40 000 militaires pour protéger l'Ukraine. Tout ça, c'est Kabila Kanambe Kazemberembe. Quand Adolphe Moussit, cité, Bakizé, Bafoundié, l'ancien ministre Wallo belge. Problème, il y a une carrière minière. Depuis 2009, on a fait un boy. Mandat Fati, 2023, ce n'est pas moi. Simon Kimba Ngaïté 2023. Donc l'homme noir ne vendra l'homme blanc. Yango et Salami. Donc il y a bango malem avec Tirobi Nye Kao. Mais vous voyez pas que dans le mandat il y a tellement de révélations, il n'y a pas de concrétisation. Non. Vous révélez tant de choses, mais vous avez concrétisé le comment on pour la peuple congolais. Parce que si vous révélez qu'il y a un 100 jours, bénéfice, vous avez révélé tellement de choses, mais si les plans, comment sur le plan économique comme ça, sur le plan social, le peuple congolais ne bénéficie pas vraiment de la révélation. Parce que les gens sont bon, oui, ils sont bons, mais on peut se retrouver dans le peuple congolais, va se retrouver dans le révélation n'est pas ça avancement du Congo. Sans révélation, mboka govacité. Nous avons simamouké. Construction, il y a port de bananes profond dans le territoire du monde, dans le Congo central. 40 ans après. Maréchal Mobutu, les petits bonhommes, c'est Kanambi. Musée Kabila, soi-disant papa, c'est 40 ans après. Donc il y a un projet à 145 territoires. Et ça a déjà facilement action à mener. Et c'est la matinée à Kati Yamboka. Le Songi Boy, au moins de Kobi Boy, en cause de la coalition. Donc on est déterminé dans ma ponomi Oyekoyaka, na Congo. Majorité écrasante, majorité parlementaire, Makambouya, coalition Songolo Pakal, et si la Nakati Yamboka, via Lili Pate, Kwangate, Maïté, priorité c'est la paix et sécurité. Quand tout ça, soit ce qu'on est bandit à niveau Yangaba, à niveau Mongafula, à Lemba, et Misso Oyo et Katana, Toliate, deux moni bazo Moussafati, pour la miel pacifique, pour la miliki, la Kati ya Congo. Les journalistes, Ngaï n'a déjà élévation. Dans mon lumière, Fati a eu pouvoir, à sali la station civilisée démocratique, le 24 janvier 2019, on a parlé des nations. Il y a des Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens. Il y a quelques opposants congolais manipulés par les Occidentaux comme France et autres pays d'Europe. Parce que là, calculé comment pour éliminer, comment pour créer coup contre Fati. Comme Simoté, mais Kolo a lobby NON pour votre information. Kanamba qui Michelin. Mais oui, il n'a pas cette information, non. Il y a un problème sérieux. C'est grave. Est-ce que le Bolanda qui ambassadeur américain, mais c'est mec Amer Albert. Autre ebi na Kombo Yanzita, Congo central. Autre pesa Kombo na Mukalenga Kananga Dibumba. A rencontré Mbosso Kodia. Hein? Excellence Pwanga, il y a un complot contre Mbosso Kodia, 26 députés pro-Katumbiste et 26 députés pro-Kabiliste. Pourquoi ils s'abureau l'Assemblée? Mais allez na procédure na yango pour votre information. Mais c'est Mike Amer, hein? Ambassadeur américain dirigé par John Biden. Moi na Tchangou ya Issa américain. Alors Biboy, pour rencontrer Mbosso Kodia pour la pacification. Il y a parti Est et il y a RDC.
Ozolanda intercesseur américain bazoya kala mingi awa te na Congo pour na investir dans tous les secteurs éducation économique nationale santé na agriculture na kati ya mboka na biso donc mboka ezali convancé to sambela makasi pona fati solingo ba munene ya Congo oza na dimension spiritualité ona fongoli yo sikoyo fati c'est notre frère fati notre sang kabundi wa kabundi toloba mwana mboka toki somo pe pasi na mawana est de la république esi omoni batek salama ikuna batu bakufi lokola na mawa ibemeri ko bandawa ta tikuna na suka permanence batu bakufi mais ele osali pasi tomoni ba gouverneur militaire te batu bakufi na attaque salama ki ba militaire mais tomoni ba gouverneur militaire te tomoni ata ba autorité montée la république ya okine ko assister ata na enterrement ya ba neko ba perdre vie na ba na attaque ya ba Nakata Est, qu'est-ce qui se passe mon amour? Bon, Batuerie Est et bandi l'époque ya Kabila. Fatia kuti Batuerie ya Est Nord Kivu, territoire ya Djougou, territoire ya Walungu, Kavuma, eza bisika ebele. Makambu ya Tuerie Est eza ba pays voisin. Motaliboso Paul Kagame oya commis na agitation. Bango bazoluka Kongo la balkaniser forcé. Ndo moni ba ke na Batuerie wana pour kobangisa peuple ya est oya biso kuna kobangisa et espace bango bazo espace comme ya bango wana ndenge bakana na Kabila mais l'époque ya Fati ateli bango na échec ata moi mabelema au Congo moi sou et qui n'était pas bango na et pas les pays voisins et ça té tu es salami na Ituri na territoire ya Djougou plus de 62 personnes au bakufi na ba macheti na babal na tout ça wana mais porte-parole ya armée congolais Sokola de lieutenant Gilles Ngongo asalaki message pour na ba tuerie wana ndo moni armée congolaise ba outi ko lancer offensif ba outi ko neutraliser les rebelles FNL burundais au bazana ouvrir na Ruziza frontalier Burundi na RDC babomi 3 seigneurs de guerre babomi monsieur Red Tabara asa burundais on doit diriger les FNL burundais. Abomaki bango déjà depuis de 3 jours. Donc ce koyo territoire tout est là qui occupé na M23. Et comme ce qu'on maboko ya armée loyaliste et FARDC armée congolaise. Donc moni mokonzi mboka asena nous rapidement ya voyage ya Addis Abeba pour na ko la remise et reprise na nouveau président de l'Union africaine Macky Sall. O bomona ki kalaminga wate na ebisio kanga date ya lelo. Date il y a le 14 février, date il y a le 24 février. Et ça, date moko pour le Congo, pour la pacification. Na bande soumuke, so moni monsieur Mike Amer à Koutani, na Mboso Kodia. Et ça libre facilement ya paix na kati ya Congo, na kati ya SRDC. So moni quelques députés, bazwa qui motion contre Mboso, bako isababi que Mboso Kodia azali lisu ya mokonzi ya mboka. So moni 40 députés au Bazana ensemble pour des sportifs. Il y a M. Katumbi Soriano Danyagno balongwe na ngambu ya Katumbi baye na ngambu ya Union Sacrée basali déclaration na bango politique bako ici Katumbi bapouiller Fati en plus batemeli quelques ministres pro Katumbiste net ministre ya transport Chéribin Okende déjà akina koyamba Moïse Katumbi na niveau ya Kisangani pe batelemeli ministre des affaires étrangères Fati azana mayele moko ya Salomo azana silence radio ceux qui Fati te ndeko journaliste Congo balkaniser na biteni ebele ndo moni Kanambe Kazemere Bentoile Hippolyte mwana ya Marceline Mukamukuje bandeko ya Ana Katupo Rasamburo Anne alliance Jeannette Jeleme Komelie Ngai mekati Komelie Ngai Kitambe Komelie Ngai akomi na histoire ya soso ya ba bienvenue pourquoi ya ba bienvenue iranium o ateki na kati ya monde nde sali guerre froide nde Tseko Kabila na insécurité grandissante nde John Biden tanga tindaki ba conseil oyaye o bayaki awa bayaki na photo ya président Félix o bakangaki na sommet ya COP 26 na Glasgow na Angleterre na G20
ezali dédicace au bapesier na fongolo et lokomako boy. Déjà les Indiens, Chinois, Libanais, Indais, Pakistanais, bakomi kokanga basonga pana bango. Rwanda, tous les FSC bakimi Rwanda. Omoni égali. Oye kambami na mwasi ya Chine Rambo. Na kombo ya na pas information tantôt bande commencer na information té. Égal oye kambami na Olive Lembe. Mwasi ya Chine Rambo. Akomi Chine Yuma, Chine Makale Kale. Parce que égal basali déclaration na bango. Merci Bandeko. Basali déclaration na bango. Donc il basati bakomi na difficulté. Il y a quoi importer des produits surgelés. Pourquoi? Parce que monsieur Martin Amoudjabou, azali homme d'affaires namibien. Obande kokamba ba société ba entreprise ya poissonnerie ya Kabila na niveau ya Namibie na Windhoek. Oye ba kuna tous les blocs ya Kabila confisqués. Donc moni pain Victoire, pain d'or, Transgazelle, Sosimex et dans la liste noire ya ba américain. Voilà mon amboka to continuer kana émission na biso. Na este bato bakufi Kinshasa pe bato bakufi matadi kibala bato bakufi sali pasi makasi. Mais jusqu'à présent tout sentir était implication au gouvernement. Comme s'il y a un silence radio, aucune sanction. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient bato bakufi alors que bato va interpeller bato baza compétent de voir le gouverneur de la ville, de voir déjà Snell, mais comme si le gouvernement il y a un silence radio mon amour. Nalingaka yo posa kama ile mingi. Ozalaka branché connecté. Makambu ya marché pirate ya Matadi Kibala, ce n'est pas facile. 35e conseil des ministres, présidé par chef de l'État, commandant suprême, garant de la nation, par vision conférence, a instruit le ministre intérieur, Samalo Konde Tamboula Malembe, premier ministre, Samalo Konde, a instruit Aselo Daniel Tamboula Malembe, a instruit Ngobila Gentil, bientôt dégage, a instruit commandant ya ville Kasongo, va délocaliser marché wana Matadi Kibala parce que ils ont constaté cet accident et belé ils ont la balabala et le ngwana basali sembla 2 semaines après coup et salami il y a haute tension bato bakufi plus de 32 morts, 2 blessés graves nde epesa ki leçon aux Hollandais na Ngobila na Kasongo na Samalo Konde Kingisha Michel ça fait mal l'enterre parce que oui ça m'a aye mnene mingi donc comme vraiment hein kolemba pour na musala vraiment donc comme vraiment et c'est un pouvoir ya mbongo donc moni ça m'a comme mnene vraiment boye pe comme lolendo hein lolendo donc ça m'a azoko ko sala musala te akomaki na Matadi Kibala mais mukwa tombolo fati la lumière la sagesse oya komaki yemoko na Matadi Kibala nde batutu bakufi wana eza na charge ya l'état. Mais ça m'a c'est le côté makambu o tozali en cause ya ba coalition songolo pakala ndeko sala makambu oyo nde biso IDPS parti quotidien parti wuti pa ya Nzambe oyo ndimami na Congo ndimami na Afrique maponani oyo ekoyaka gouvernement ekozala sous coalition te ya biso moko majorité ekozala écrasante majorité parlementaire on peut simbombo boyi Sénat ya biso assemblée ya biso bango to bakobanda ko obéi maloba chef de l'état moi sur mutu abina aloba ezate siko ba sanction sévère kalamingi te sanction exemplaire kalamingi te ezo ndeko nazane sengo makasi on a formulé sikoyo namoni élévation ya Fati namoni élévation ya Congo de Kambuya 145 territoires eza Fati te c'est Kabila Kanambe Kazemberembe en 2008 Hippolyte Kanambe Kazemberembe esika wuta toyebate a signé contrat signon congolais méga contrat wa signé na ba chinois en 2008 ba benga ngo contrat du cercle monté à 6 milliards de dollars américains ba exploiter teke fungurume ba exploiter Jekamine omoni Kanambe ayebi valeur ya Congo te ayebi te valeur ya matière première ya Congo omoni Kanambe abeti libaku na zelu na nzela ya musée papa ya ba Etienne papa ba Ibrahim né Monika comme président mais le monsieur Kanambe Kazemberembe il maîtrise rien il connaît rien na makambu ya Congo dans la Fati na espace il y a 2 ans à sali makambu et salamate makambu ya 45 territoires eza makambu lelote eza makambu ya kala l'époque ya Kanambe na ba chinois basala
45 territoires batonga manzela batsa courant batsa mai mbongo tout eliama makamone salamate nde mokonzi ya mboka ayambaki ba délégation nde ba allemand ba accepter ba financer projet wana na montant ya 25 milliards batsa connexion chemin de fer mboka efongoma makambu ya Congo eza prophétie omoni Fachi azamona bilaka azana ba incarnation ya Nzambe pona mboka oyo azana ba incarnation ya ba prophète obaleka lokola Yaya Christelle Kimpavita oya kufaki na Kembo na Mukongo na roi Zingankuvu ozolanda na papa Simon Kimbangu oya liputa ona fongolo boye kala mingi te omoni te monsieur Martin akei na mbandaka akei na lisala bandeko tu ba pousser ba bengani ye ya Martin mais oui te mais zela te image le bageloko moko te non le problème c'est quoi non Martin azali opportuniste azali opposant ya intérêt personnel alia atonda abina wana musala ya Martin yango wana osala na vie na ye sikoyo eloko oyo ba équatorien bazolinga Fachi pourquoi balingi Fachi ville ya Zongo création ya barrage ya Zongo lelo te 50 ans après 32 ans ya maréchal Mobutu eza action ya munene et fa ba chaîne na biso elobelaka yango lokola Top Congo Radio Kapi RTVC et quelques chaînes balo ezali événement historique oyo esalama te na kati ya Congo 50 ans après 32 ans ya maréchal Mobutu 18 ans ya petit bonhomme Kanambe Kazemberembe ça fait 50 ans batu ya Zongo bamona courant et peli na Zongo mobimba lelo soki na aéroport ya Njili okomona avion comme lokola Transco Mutazui Gemena Kinshasa asombi congélateur asombi plasma yepe atala Canal Plus akalinga makina réchaud c'est ça développement ya mboka yango wana ona zo fongola yo boye to kota matali et pour une élection mais biso yo opposant basilicaté l'air a sonné pour na peuple congolais basilicaté makambeza minene okuteleki élection wana ona fongola yo priorité zali pe ya est wana peuple ya Uvira ya Ruzizi ya Kadutu ata liete mais alalaka na kimia oto luka yango mais bino koloba yiki bande kwa oni ba changer mission balongo na observation ba continuer offensive mais comment ça fait que tous en kati ya état de siège teli ke ba tiwe ya est banda kala mais dans état de siège tous en ba armée ougandaise bazali awa tous en FARDC na biso en plus za pele ba na oni casque bleu bazali oyesaki biso ke balongwe na observation comme une offensive mais comment ça fait que quand attaque moko ba fait belé boy mona mo oui question ya malamu mission nisé en RDC bayaki pona ko balkaniser RDC na bandeli bien mission onisé en RDC MONUSCO bayaki na mission pona ko balkaniser RDC non c'est là non tokende bakutani na poids lourd ya Afrique poids lourd ya Congo Fachi wa teni bango na échec Fachi singaki bango ba voter vraiment restitution ya malamu balonga kotala siko ba bundaka na ba force négative mais pourquoi ba siko ba retarder ba monique makamba salaki pour na Congo 20 ans pe quotité insécurité tuerie ça kati ya est ya RDC ndemo konzi mboka a créé qui état de siège accueilli à sololi na Uganda oyo kamami na Kaguta Yoweri Museveni les deux armées IPDF ougandais armée FARDC armée congolaise oyo basali opération congé et terrain commun parce que ADF soki attaqué awa attaqué pe na Kampala nde basangani pona kosilisa eloko wana nde moni epesaki agitation na Paul Kagame à partir ya Kigali na yebisa boye succès ya armée congolaise oyo basala musala kitoko oyo ba déloger oyo ba récupérer ba territoire nyonso tout arrestation oyo epesi Kagame tension arrestation ya Salim Mohamed Hassan ozali chargé la communication informaticien
ya ba ADF nalu ba utaki na Syrie bakangie na Syrie Kenya na 2019 aye na kati ya Congo membre ba ADF nalu bakangie na sitting ya Lusha na Goma pour ko réclamer balongola état de siège azaki déjà ciblé na armée congolaise parce que na kati ya foule ndo moni carbone azaki mutu ya filimbi carbone est-ce qu'on a ligne politique amoni ke bazalaki manipuler na ba lobbying oto bengi les anglo ba mafieux on va créer mabe na kati ya Congo makama Congo déjà qui est déjà en avancement kala mingi awate bon mona makambutu et qui est déjà na ndenge ya bien makasi ozolo ba compromis ça mais quand moi na mboka mboso mais bande ko ozolo ba mboso détourner ba mituka ba député qui na présidence le mboso ko n'est plus il a laissé son siège comme ça comme porte-parole la chef mais qu'est-ce qui se passe par rapport à l'accusation soir mutu ya bien balingaka été exemple Fachi ba lingete na ba opportuniste pour avoir une constance politique avoir une droiture avoir une transparence avoir une vérité même Mbosso Kodia ennemi à Fati numéro 1 c'est les réseaux sociaux on a fongolo lelo bango baza makasi na créer terreur on pense à Fati Mbosso Kodia tu sais que tout le monde est dans ma bête Mbosso Kodia a travaillé bien alors ça makambo plutôt c'est plein yango kolongola Mbosso Kodia dans l'Assemblée nationale il faut qu'on passe dans le Parlement debout mais oui mais Parlement debout vous allez même moral dans le Parlement assis dirigé par Mbosso Kodia ngami yaketi nazali président Parlement debout pour si Mbosso faut le kana motion na kati ya Parlement debout peut-être tandi ya Kinshasa ndenga na ko signer aller EKI parce que Mbosso Kodia a dirigé le député national non dirigé par parlement totalement même rôle totalement même titre na Mbosso Kodia même titre na député au na kati ya Assemblée nationale ndo moni Mbosso Kodia azana mayele moko ya makasi ndo moni baso bundisa Mbosso Kodia batutu wana basa déjà ya kokoya voilà au lobby pe mingi sikoyo webi ki rosa kufa pour une élection Rossi a Koufa pour réclamer l'élection dans le délai constitutionnel. Voilà. Aujourd'hui, il dépasse au pouvoir, moi, nous avons un candidat à l'élection. Denis Kadimaleki a présenté un fichier électoral. Fichier électoral à l'Obiboye. Et là, on a empêché que l'élection présidentielle, ça la matière en 2023, ils allaient un besoin de sécurité. Il y a mis le lobby financement. Il y a mis le lobby d'encaissement à fonds et pas au gouvernement. Nous, le gouvernement d'encaisser mon côté pour organiser les élections. Aujourd'hui, il dépasse au pouvoir. Tu as tangi ça maquiller la moko pour réclamer l'élection pour Kabila organiser l'élection. Il dépasse comme qu'on a manœuvre pour ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. Moi, Namboka, maquiller tanga pour l'élection. Aujourd'hui, il dépasse les partis à peuple congolais au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à l'incertitude pour organiser les élections dans le délai constitutionnel? IDPS Azali Sénité, IDPS Aboïté Maponani, IDPS Azali prêt pour l'élection dans le délai constitutionnel. Séni est dirigé par Denis Kadima. Denis Kadima Azali n'importe qui. Azali expert en matière électorale internationale. Azali sa élection dans Mali. Donc on a Denis Kadima wana. Denis Kadima a pesi point oye à avancer makamutali élection 2023. Donc il a publié fichier électoral il y a 2023 et mabiso na élection il y a 2023. Mais après si pour nous ça lango bien guerre est on fait ça la nini et si là si le gouvernement PCA et le côté la 4 c'est ya seni pe avec l'élection il faut que de la identification nationale aux Hollandais donc recensement général biométrique ba nani congolais nani étranger depuis musée Kabila tilelo pour éviter le nombre d'habitants congolais ce qui est sikolo na tous les institutions yamboka vous allez infiltrer toi na ba rwandais toi na ba ougandais
toana ba Burundi, toana ba Zimbabwe, toana ba Tanzanie, bana kati ya mboka. Même aussi il y a armée congolaise, même na kati de la police, toana ba étranger. Faut ça la vraiment ko identifier bango, ba bato ba kotaka ndenge nini, ba uta ndenge nini. Makambu ya Seni totika ngona maboko ya Denis Kadima. Ba opposant basilika pona fatité. Bangonde basilika na gouvernement congolaise, ndenge ba pesité sama le communauté pardon, ndenge ba pesité ke mbongo eya na commission ya électorale nationale indépendante. Seni pour organiser élection en 2023. Au moins ba opposant na biso ba moni ke to mbisaka parti na Genève. Yango yo ezongi. Parce que ba opposant ba monter parti na Genève na 2018. Yango su ezongi bango. Donc il faut passer à opposant ya mayele qui est qui n'était que le sentiment politique. On est qui a sobina na piste, a so melanini, abini so que non on est dit politique. Politique c'est la sagesse. Ko ça la évaluation, ko examiner point par point. So moni lelo Martin Fayulu na Moïse Katumbi ba kei ko luka moye ke appui ya lobbying ya États-Unis d'Amérique pour la 2023. Parce que ça déjà branché, connecté dans makambu ya Congo, dans makambu ya élection. Fati azali prêt tout ça élection en 2023. Mais Denis Kadima azali patron ya Seni. Il y a aussi les élections. Donc après c'est que tout ça là que cambio de élection et ça là mais quand vous parlez de Mela, donc le régime actuel, le régime précédent, c'est qui est différent. Non, ça n'est pas mon côté. Kabila, non, écoute. Non, glissement, ça t'est. Toi qui es dans l'élection 2023. Mbongo va repasser en Kalami. Non, on a sa ligne, c'est l'ambiance. Dans le but, élection au Salama, mais les ambiances, il y a émission. On gagne dans le but. Ceux qui opposent suyer, non, mais c'est gâté. Il y a des à manifester contre le gouvernement. Bon, écoute, c'est tout ça là, ma ponani, nani a boyi ma ponani, nani a boyi que l'élection, nani a boyi que tout ça la té. Denis Kadima azali expert na match, la mandali na matière électorale. Ayebi o yé à lobby, ba tuerie o esalamati, ba lukani, ba luka dialogue, n'a pas cette information. Il y aura pas de dialogue avec les élections. Dialogue qui est athée. Les Sana Bonganga Abima député na dialogue, pardon, Abima ministre na dialogue. Il y a tout oyo a postulé Abima député national. Majorité écrasante. La pacification, il y a STE dans quelques jours et Zoya. Après il y a le Bundeswehr allemand, l'armée loyaliste et FARDC. Après il y a M16 Grande-Bretagne. Son moni président français et Macron Manuel a commis menacé dans Mali. Ambassadeur il y a France dans Mali. Il n'y a pas ça qui est c'est un désert. Et quoi que j'ai dit, l'Indien sont en Bango. Parce que Mali France, c'est quoi ça dit qu'on a raté opportunité au Sud-Afrique. Au moins Nicolas là, Nicolas Mukabato comme Coco là. Hein? Marcel Mobutu alinga quitté tout ça dans le téléphone, dans internet, le bana tout à Roberta moi méga mbuma koti a fait information puis azali à la page. Mais Fati akoumila akolongwa sikote azana mission tambi. Voilà mon amour to kindi malé minasuka. Après kolongwa ya mon amour Jean-Marc Kabouni. Après exclusion ya mon amour Jean-Marc Kabouna IDPS. Non comme on a Kabundi ou Kabundi. Jean-Marc Kabouni. Non, Kabundi ou Kabundi. Voilà, Kakomolobi, on a après exclusion. Quelles sont les décisions au IDPS Bazui après avoir que l'on a mon Jean-Marc Kabouni? Mais IDPS, ils allaient partir à l'état des droits. Ils ont parti à la démocratie. IDPS, ils allaient pyramide réflexée. IDPS, ils ont cimenté à cadre. Ils ont idéologie. Il y a super héros national. Prophète politique, Papa Etienne Moulumba. Au moins, combattant, à ça, on dirait que Oyo a occupé, mais occupé. Mais un jour, à Tomboka, Nayo Obona qui Mouto, à ça, la Fox. Les seuls partis dans le monde en Afrique, c'est IDPS. Oyo, du pouvoir sans leader, c'est IDPS. Les seuls partis en Afrique, en Europe, en Amérique, chaque tongo, c'est IDPS. On a besoin d'informations. Tous les héros vivants, toi patron et diriger masse les uns et les autres. Bon dossier Kabundi wa Kabundi. Bon il le Jean-Marc. Kabundi wa Kabundi. 3 ans il y a gestion naie.
avancement ezalaki te. Section fédération cellule avancement ezalaka te. Papa na kati ya ndako atonga stade municipal bana bayebi te baye kosutuka na retard. Papa na kati ya ndako atongi école bana bayebi te. Est-ce que ça papa ya malamu ou papa ya bien? Papa ya mission comment pour déstabiliser parti au quotidien, comment pour diviser IDPS mais simbité. Kabundi ya Kabundi patron ya décision finale. OK bien, décision finale. Donc Soukaya Makambu mais esimbité. Définitivement membre IDPS ya Longwe atiki parti ya Bakoko parti et Tambola. Kabundi azana un problème sérieux. Mais oui ndeko. Mike Tibango journaliste azana Afrique du Sud na Cape Town. Asalaki révélation na ba carrière minière na Katanga. Et le cas qui na Congo web. On a journal il y a 20h avant Kabundi ba inscrire définitivement na IDPS. La carrière minière soit qui na Katanga ba benga appartement ko le kofi ya Kabundi. Le kofi ya Kabundi. Donc batouana bazali bien ko le kabiso. Azui mandat na ye, azui mandat spécial. Ya mokonzi mboka na IDPS 5 ans. Mais 3 azwaki atikate ko sali sa réunion na ba communicateur assassin yango te. Ba musu ba kozala ba ministre, ba musu ba député, ba musu ba kemisala te, ba musu ba kotikala pona ko protéger parti. Ce que mutu wana akofutama na 10% ya ba ministre, ya ba conseiller, ya ba député provinciaux et ba député national. Ce que merci ya IDPS. Ce que mbongo e koti 3 ans wana et kaiwa wapi. Ce que mutu apembeli yo li pendant 8 heures abomi yo vie journée mobimba. Ils ont dit mon nom Kabundi wa Kabundi. Donc moi na o ya na séparation mais esimbité. IDPS ezali état d'esprit. Non mon IDPS wana. Il y a des morts au bakufi. Si le bakufa combat toujours ezali. On a bisio. Donc moni iriachi bavandi batali ke ba examiner point par point. Nde bazouye ba longoli ba tongolié ba boakié. Mais ba kay ba saisi assemblée nationale. Parce que rentrée parlementaire. Poste ya premier vice-président assemblée nationale. Ezali poste IDPS. Yes ko aluka oya ye comme vice wana tantôt na Kingabwa tantôt wap. On mani je ko Mulumba. Aye ko révéler retard. Balia qui est 3 points na Kingabwa. D'abord les fief na eh abia mutu oyo. Azalo ko la forako na kati Égypte. Et parce qu'on est dévancé c'est que ngande moi na ya Kingabwa. Yo zo tonga stade municipal. Ozumbongo wapi. Tela ndaku ya Kabundi wa Kabundi mutu ya Louisa na Kasai central. Oya kosa papa Etienne wa Mulumba. Azalaki mutu ya Katanga Katange. Nzoka nde mutu ya Louisa azana bilakelima mabe. Moi mboka teli Jean-Marc Kabundi est politicien. Non, Kabundi wa Kabundi. Voilà, Jean-Marc Kabundi est politicien. Mais quand tu parles par rapport à carrière minière, juste tu dis que Jean-Marc Kabundi a affairé, c'est pas un homme d'affaires. Est-ce que Yemoko Lobango, je suis pas un affairé, je suis pas tête. Alobango devant foule. Est-ce que pourquoi Alobango la blessure est carrière minière. Est-ce que au moins ndaku ya Kabundi, au moins ngo beaucoup de respect na chef de l'État. Na linga chef binga so na komi boye na liti ya papa Etienne ndé na komi yake na bani partout pour na IDPS et faut na linga IDPS jamais na retrahi IDPS ata na komi nani na linga tous les combattants so ki na ndaku ya mokonzi ya mboka so lala okamwa mais tel ndaka Jean-Marc on est allé demi château ils ont pela ba mine na piscine na pont ya mukemi balé pour les Mikemi Balé, il y a venu Moussika, na kita lali, on a que Borosuka. C'est là, c'est que comment il y a des baisses pour augmenter. Non, Batu Bonga. Alors il y a une idée. Tobundela qui va voler. Tobundela qui va tout s'enrichir. Tobundela qui peut le Congolais à se retrouver. Le peuple d'abord. Mais il y a à se retrouver. Talanda Koubanati.
et puis monde est rouge, monde est vert, monde est bleu. Ba benga ngo maison blanche. Ndako wana européen se muté ma pasi. Mais 3 ans na miyake naza ko se pulmoner. Baninga ba yebi tout abayebi. Chaque tongo devant les gens. Nazo le bela fatigue, nazo le bela action mo konzi mboka chaque tongo. Mais naza piéton. Dans la communauté Ketch ça coûte combien Ketch n'a pas rendu au pouvoir, ça coûte combien? Donc jamais Kabundi n'a miyake. En tout cas déjà dans les qui est avant pas l'ongolais na IDPS. Voilà. Dans Zawana à cause de conséquences juridiques. Lobby a un qui banganga. N'est pas naïe. Non banganga te. Non écoute banganga. Na moni nganga moko ala ti na rose à Teboyi. Yo nganga otemela na mission Zambé. Nganga nini alongola Kabila na 2016. Amona te. Wana ba opportuniste. Voilà, moi na mboka bande balobi boyo. Aujourd'hui tous les Kinois ont un départ ya Ngobila. Awa ba député provincial même bino moko ba bato IDPS bo senga départ Ngobila. To monaki ya bi makasi. To monaki tangu jama Kabunda no saki démission na ye. Ba député provincial IDPS ba désavouer qui est. Mais pourquoi pas ba député IDPS wana pe ba tchape motion mo ke ba longola pe Gentini Ngobila dans la gouverneur de la province à Kinshasa. Merci vraiment, la bien. Bon, on est qui des questions où il y a parti. Donc, nous avons tout là, là, tout le monde a un mabé. Oui, bébé, ça va me sont tout épaules. Parce que la déclaration, les députés professionnels, nous avons dans les médias, nous avons excellence Tibalabala. Autre personne d'assemblée comme d'échangeur, Tina na permanence. Dans sa déclaration, Ngaï Nazali IDPS, Nazali peuple. Pendant que ma président parlement debout, na peuple congolais, na outa peuple. Aux Hollandais. C'est quoi yo? Gentini Ngobila gouverneur, il y a province à Kinshasa. Asali et l'autre côté. Destruction méchante. 12 mois yango, 12 mois. Sable, moellon, caisse. Clôture et ça l'a raté. Ce que moni quelqu'un président et parlement debout, bâtisséquediste avec esprit tisséquedisme. Parce que base IDPS, même morale, na peuple congolais. Oh, tu as marché et ça mardi. Tu as la cabine sur tout le monde. Ce que tu as marché mardi, tu as banana na Tchango. Tu as Mobondo. Ngobila dégage, Ngobila longwa. Tango mokonzi ya mboka mukwa tombolo la sagesse papa siyo na kolo lopango mokonzi azalaka moko amoni orgueil et mamutnase kabundi wana akoyi tona na makamuna ya Ngobila mardi 24 communes Kinshasa Mobimba destination Zandu pona ko senga Ngobila alongwa. Tango mokonzi ya mboka on a pression wana ndako loba atuka Ngobila signé démission na sanini olongwa soki sikoyo omani Zandu wana ezali patrimoine et bien misi ba ministre ba maman wana bateki masango ba chéri ko passer bilamba mais le comme on dirait il y en a et quoi une kati ya place wana et comme nango toilette publique batako suba mais Gentini Ngobila lobake loko moko te omoni Ngobila azana ba sema be place tu Ngobila kenda na territoire ya Yumbi na mai ndombe a créé trouble batu bakufa akomi awa trouble et fa Ngobila assemble la makasi pa kolo balongole molimo wana do aso molimo nzambe aso nganzela pour marche mener réellement mbutu moté lumbe opé simboa mbosa nini aboyi. Voilà, merci de remercier cette émission na biso mon amboka bandeko balandio. Juste un dernier mot, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport au passage de la chaîne na biso pe na so na pe sinimo téléphone mitu nga tuniote na zela singa bandeko ba benga tayo batuna. Oui, la voix céleste balandi tout obanda kamia ke base na ngai na Londres, base na ngai na Finlande, année o nozala bon mon ngai année nozakuna, base na ngai na France, les États-Unis,
mon conseiller Mbemba Yave Patrick de Paris, na Paris, papa français international Kwenda Futuka Elonga Poso, Annie Massamba, Boza Ebele, Maman Annie Beton, donc Kasai Mobimba, Banabata Todi Bumbaka Nanga, Kabiaka Mwanga Chitolo, donc tout Simba dans la mer. Na bosanité Mbujimai Djuya Mouya Kash Bipemba Di Bindi. Donc il bandundu tout Katanga Mobimba Bomoko po na Congo. Merci vraiment na bande konangai ya Babembe. O basa na Nord Kivu na territoire ya Fizi. Dans la Sud Kivu. O ba déposer plainte pour un massacre perpétré. Batangi Kombo ya Azaï Sourouberwa. Batangi ya Kombo ya Nyarugabo, ancien gouverneur ya Sud Kivu. Moïse Nyarugabo. Kombo neza cité na ba massacre o esalami. Ba bisikoyo justice esala musala. Pe merci mingi na Gilles Alingete. O ya salaki atindaki ba inspecteur, ba kendaki na contrôle ya IGF na ba entreprise publique. Pour l'information na pesa bino pour na passer bino déjà. DG ya Ochefrem a déjà convoqué, interpellé lundi pour un détournement na OCC. Babengi na parquet général auprès cour d'appel Gombe. Kinshasa, batangi DG ya Régie des eaux, DG ya SNEL, DG ya Onatra, DG ya OCC. Batangi na DG ya FPI. Batangi bango babi mutu moko te abima mboka de ya tour oyo makala erozala pona batu ya cravate ya Moulayi na soule na yo ya Moulayi ozuvema 20 ans de prison à vie soko moni Vitali Kamere luaka ningile ni king na libanda akomi kosenga ba prolonger ba séjour na ye na Paris. Ça dit beaucoup si politique ya Congo Fati sikoyo a maintenir ma politique parce que voyage ya cassé ya Fati oyo tomboli Fati pour nous préparer makambo bien na kati ya Congo kala mingi te bande konanga risala bumba ya yauma na yakoma Guadeloupe mokonzi mboka mois de mai akozala kuna na Équateur na Grand Équateur na Bandundu akozala kuna tokosala vraiment rangi moko spécial numéro na ngai sur WhatsApp walinga benga président Miyake mwana mama Mambo Masobele na musala ngai o na pona ya kolobela peuple congolais ya kozongisa batutu na sima ya Fati kolongola la jalousie en tribal to linga mokonzi ya mboka espoir ya Congo espoir ya Afrique mboka eko changer mokonzi ya mboka azana mission ya Kolo Nzambe azana mandaté numéro na ngai sur WhatsApp plus 243 97 360 50 14 Benzambe abatela Chingoma secrétaire général Augustin Kabouya Oyazui mandat sika na secrétaire général ya IDPS sikoyo tous les combattants IDPS bakota na service ya musala na OGFREM na DGM na OCC Augustin Kabouya monabute Nzambe wakubenisha do apesa vraiment makasi vraiment sangisa batutu mutu moko te a déstabiliser Augustin Kabouya petit kasa la musala na monike awsa musala malamu ya tout vraiment mutu to ko musala quelque soit grandeur ya diplôme quelque soit grandeur ya vie na yo musala c'est la sagesse maboko sala musala ozo misala mituka ya kitoko inzo pe na kento yangolo Fatibe. Merci président Miyake, merci na base Kande Boyamba Biso. On se retrouve au prochain numéro, toujours si même plaisir, même ambiance et on a Jessie, les Dubaï Men, sans oublier les box Massimo de Dubaï Men, les hommes forts. Que le bon Dieu vous bénisse, accompagnez bien la voyage. Oyo, tout le temps, on vous merci na est-ce que de Sima Cameroun, bye bye.